Merci Kabouya, merci Nabino Balandi aussi du Congo. Ce que zali Mbala Liboso, Nakolanda, Biso, Nakati, émission aussi du Congo. Beau s'abonner, beau partager émission. Et zali une manière pour Nabino, Congomani, ya soutenir Bitumba, la résistance. Et zali Moko Abino, Brino, résistant, Mobundeli Amboka, combattant, grand, éclairé voyant, Nazongi, Denabisa Kibino, oh, Nyos, Bomona qui a ça, Nangai, Nazongi. Parce que les 17 biso peuple congolais libe bali bonga Emmanuel Macron konyata makona arrêté les 17 wana peuple congolais nazolo ba émission émission sensibilisation tolingi komona lisusu basoda ya force ya régionale wana ya EACT na mboka na biso parce que lelo oyo boye to vandi totali to kanisa kike batu bakosa la pression. On dirait comme si na Congo poussé ça en côté. Opposition vraiment na Congo, ils ont un mot cadavéré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Biso ba résistant, ba bundeli amboka. Ngana ba mama aussi na ba ndeko Lumumba. Organiser qui activité à l'Etis Mirataki parce que ndeboyebi santé déranger kingai. Alors ba ndeko ba ko ça l'activité bon moto bino tous la moko na biso ifateli. Yamona bande konanga na zo benga bino. Vous devez nous soutenir. Parce que trop c'est trop mboka na biso bande ko yakoma bazo bunda na kisasa tozo na distraction ya ndombolo ya muziki ya ba makambo banike basindi au moment où na est ya mboka na biso ça brûle. Motezo pela. Mbokezo kende. Bande ko yakoma bakomi ko se sentir à danger. Bakomi koloba que non mais bande ko bino kuna comme si boza na souci na makambo obo ekoleka na goma wate na bisi bango bande ko ngai boza la kimia boyebi baobi bande ko toyebi makambo komela kiyo mais les 17 oyo boye les 17 oyo nazo senga na ba congolais tout parce que soki lelo oyo boye bande ko na biso ne bazo boma bango ndenge na goma bazo paralyser ville ndenge ba telemi pona ko bunda pona makambu ya souveraineté ya mboka na biso et que biso ko doso to sali le côté ba ko benga yango acte de trahison lokola Tshisekedi Tshilombo parce que lelo obane na zo bisabino makambu ya goma ya est ya mboka na biso Félix a dit quelque chose mais azo boya ko yebisa biso ba congolais vérité azo bomba ko ba bosolo na ba congomani donc Félix nous pouvons le traiter que non Félix asa hypocrite vis-à-vis à peuple congolais. Bomoni araboy, ba force régionale eyei. Ba lobby faut pas bakisa nombre. Il faut pe Soudan du Sud ba bakisa effectif na bango. Mais bande kuna ngai boye ba yango Bruno Mimenga na kolemba koloba makambu ote. Na kolemba pe ko sensibiliser te. Attendez bazoka na ba bomangai. Mais ko bomangai te parce que nza bazali. Na kokufa pete na kobanga pe binote. Le 17 vendredi okuna biso na bino na balabala peuple congolais faut au téléma pas d'activité que vous allez mamokolo wana parce que tous comprendre te bande on a monoko na bango o soki to so mundate parce que to saki na embargo soki to sala ki bote parce que ba raison na monoko ba talibé si la raté et puis ministre de la communication na bango azolo ba question ki ba M23 ba Rwanda ba zo resi ba village na biso parce que biso to za musika na bango moyeto bunda ezalité parce que bango ba za pembe na est oh ngara metur motuna bisika nini obo ba FRDC na biso ba zo bunda parce que ba dirigeant congolais ba za hypocrite ba za en complicité na ba Rwandais ba zo linga te que non ba FRDC na biso ba bunda ndenge lelo obwe boko mona ba tuwana ba zo récupérer Goma ba zo récupérer Masisi Bunagana do du jour au lendemain to zo la muka ba tuwana ba zo continuer ko progresser pour na ko mboka na biso et puis boye ba yango Soudan du Sud a grande partie za soutenir na Ougandais donc tine boyoka ki wana que non ba Soudanais ya Sud ba ko ya pe ko soutenir na kambo ya EAC donc ça juste ba militaire Ougandais nde ba ko ya na nzela ba na pays wana Soudan du Sud. Par exemple, ce qui na EAC wana Soudan Ouganda tindi 400 militaires et que Soudan tindi 300 donc ils ont enregistré aux Soudan na Ouganda ezaka ba Soudan ya mboka moko donc Ouganda yemo déjà 700 militaires. Bon à la niveau ya complot oyo boye ezaka ko sala manakati ya mboka na biso ba konzina biso na biso ba jeune congolais tozo ko kolobela ngote tozo ko hôtel matin pour na ba manifestation. Donc la minute oyo boye ba Rwandais na ba Ougandais ba ça déterminé pour na ko récupérer moko ya biso
parce que na landi bande ko bazolo ba oh non bakabona ki akele poisson bakabona akele poisson te parce que ce qu'on tali na makambo ezalaki na Bujumbura Félix azaki la seule personne à co-signer et puis na mituni mutuna na mboka oyo toza na bitumba olie batu basomba minduki olie batu baputa basoda lelo oyo bo basoda o basinga kikeno bakende kusarole na armée ba jeune batu bazoli ate baza mal nourri ba bengani bakomi ko ekozongisa batu misu na bamboka na bango ba monsieur bakomi na bondumba ba monsieur basoka nga soldat congolais moyibi imaginez-vous la suite mboka na biso komi donc ridiculiser à niveau moko to so comprendre te ce que Félix bazo respecter était pas ba homologue na ye donc même biso oboy et ça les sous na ça c'est ma côté yango na ebisi bino na mois ya février 2022 Félix asomaka mutu kama bo tricyclette atambola ki sasa mobimba na mois ya février Félix asombi avion nde bozo mona ye wana zo sala rodage na espace seulement à 4 jours Félix atamboli 4 pays samedi na Burundi dimanche na Angola lundi na Oyo mardi azalaki na Afrique du Sud bisika Félix azokende ko ebisa ba sud-africain na makambo eza ba sommet on est très important pour le bon nom English my God rêve ya ino vous promesse et koso soki na zongi awaboye na koloba anglais oyo boza vraiment niveau nini bato ba memi mboka to mona ka à l'époque Kabila awabo ayebaka koloba français te atka jamais koloba na miso bato keno na yebi français te mais na promettre bino na kozonga et puis soki botali na makambo oyo ezaki na Madiba soki na Afrique du Sud wana olie Félix alobela makambo ya sécurité ya mboka na biso Félix akekuna comme un marketeur ndenge Félix aza gradué na marketing na Belgique Félix akekuna boya na mboka na ngai nazala ba minéraux boya relo oyo boy nazo pesa bisele les raisons donc Félix azotambola te comme un président de la République mais Félix azotambola lokola business olia koloba makambo za important Félix azokende kuna alors lelo onde nazo bisabino Union européenne et Sanji Félix gouvernement régime à Félix na ba niveau international bazo juger régime oyo boye régime moko très faible et puis un régime corrompu régime oyo boye eza jugé na lassitude sur l'opinion donc ko aider Tshisekedi de bango bazoloba ou bien ko aider régime oyo boye Félix Tshilombo eza lokola bozui mai bo tokango na Kiyungulu. Comment est-ce que la bakozwa biso au sérieux? Votre pays est agressé à tout moment bozaka kotambola ka kolukaka soi-disant même na bato bakomi balembi déjà Félix yango wana bomona ki président de la Tanzanie alobi non Félix doit quitter cet esprit à naïveté. Nous avons un chef de l'État mutoza considéré fonction à chef de l'État faible, il n'est pas à mesure à cause de décision vis-à-vis ya Bakagame ya babatu wana nyos yango na sikoyo boy bomoni Félix a kotambola kolukaka ba investisseur baza ko mobali avant na kisika mosi ko chekimia bino moko miyibi bino moko justice ya malonga ezalité bino moko rétro commission alors boye ba investisseur ba ko ndingini na pays où eza na guerre Félix a kotambola tomoni boy Ukraine avandi président na sotambola to kwa Tshilombo mais bazotinda minduki bazotinda ba milliards bazotinda parce que le président se respecte d'abord. Mais oya Congo oyo boy soki li suma soki pe nini tozo ebate nde nazo bisabino boy Félix va rejeter nde bomona Félix akana kucha signature na Bujumbura pona kondima ko céder est ya mboka biso mais heureusement bana Goma batelemi ngayo nazo bisabino Bruno Mimbenga na badeko tolobi non trop c'est trop batu oyo boy bayaki kolisa biso nini tobunda ekoso soulèvement populaire bango nyoso na minute oyo boy ba so banga côté le misa peuple ya Kisasa ya Bandundu ya Kikwiti ya Kasangulu pona côté le misa ba jeune que non talambo kezo kene mabe bango ba komi kaka tolimbisi nini élection 2023 ba okene na contexte oyo boy. Au moment où nous allons je suis le soldat du peuple, je suis le combattant, le combattant, le soldat du peuple, tout le monde qui est bango na ta gomezo pe la moto. Mais na Kisasa, ba leader wana nyonso ba kangi minoko na bango, bazo Coca-Cola bate. Bazo banga.
nde bomona ki bango batandi bango na moi mokolo wana na aéroport ya Ndolo. Oh la Kisasa makambo. Si réellement ba dirigeant ou bien bato ba bibena ki ba résister à solo, il a fallu na Kisasa quelque chose ça lema. Kobi misape bilenga na bango na balabala ba parti politique. Tango na solo ba jeune bino boso continuer ko ngama na bato bato ba lingi biso te. Bon c'est la temps to ko ma 2023. Boko ka ba ko la biso vérité des urnes. Boya to sangana nini bo. Mais lelo oyo boy. Mboka d'abord il faut d'abord to libérer Congo. Article 64 na okana munoko. Lelo oyo bonakisa munoko bato tu babangi baso lobela ngote mais bande ko la biso akoma baso munoko bana bitike. Yango wana ngai lokola moko ya babundeli ya mboka. Na lobi bande ko soutenir biso. Les 17 totel Emmanuel Macron parce que souffrance na biso eza na niveau européen eza pe na niveau africain. Na niveau européen bozo mona Emmanuel Macron wana bazo pesa ba Rwanda minduki bazo pesa ba ngombongo EAC wana eza soutenu na Grande-Bretagne eza soutenu na Allemagne eza soutenu na Belgique eza soutenu na France. Mais comment est-il possible Emmanuel Macron akoya koyebisa biso ni ye muto azo soutenu bato wana ba yebisa biso bozela roi koya roi ye solution ni pesa na Congo rien du tout pape wana ye président turquie yaki secrétaire d'état américain alors ce que Emmanuel Macron koya na ye na Congo bande kolanga boyeba eza ko cracher na plus de millions de morts au bazo ko fana est ya mboka na biso yango wana qu'est-ce que nous devons faire naza na besoin ya mutu nyonso a participer na kati ya lutte oyo parce que na Kisasa bato bazo tambola comme si nyonso zo tambola malamu na est ya mboka na biso ou bien comme si nyonso zo tambola na ouest lobby boyo ki lisusu bato ba papier ba volmut ba uti ko détourner plus de 48 millions de dollars américains na SNEL tolo bate baza ko égorger baza ko bomba bato oyo boye bakangi monoko na bango bavandi ndenge oyo boye boko mona Félix nyonso zo tambola ka wana Félix azoluka pour renforcer sécurité na ye koluka ko restaurer dictature bon dictature ngo déjà zali mais ba opposant congolais ba leader wana boyi bango ba tout à part kama ba exception peut-être la plupart wana bazo banga prison bazo banga koloba vérité koyebisa peuple vérité que no tala makamonde zo kene moka zo kene mabe. Félix dans les prochains jours bogomo na e akosa la remaniement na ba entreprise publique na ba demiap na ba service ane parce que Félix azo banga soulèvement populaire. Félix a kena Félix est-ce que boka le makaba goma ce qui Félix a au service à biso ba congolais il a fallu d'abord allober la makamba sécurité et puis que ça la même allusion ou bien que les cas de passage ko frôler même que notre là qu'on a est mboka ngai ba jana batomboki nazonga parce que il faut respecter volonté à paix bazo sala ngote pour ani parce que baza au service ya ba Rwandais Félix alingi biso ba congolais te siko mutu ala kisi biso boka alingi biso te azo lukaka ba partenaire pour ba soutenir ye pour yebi ka ko gagner te. C'est les choses au Félix atikali nango ezali kaka ko forcer soit ko créer guerre civile entre biso ba Congolais. Mengai nazo souhaiter que guerre civile ko tambuka na biso et loko nga nazo souhaiter ezali que nous devons nous débarrasser ya régime ya Tshisekedi. Parce que ce que vous se rappeler Haïti et ko kisi plus de 236e indépendance na bango. Mais Haïti so continue ko demeurer toujours le pays le plus pauvre dans le monde. Il y a des pères aussi qui biso pe ba Congolais to tomber na libulu wana kolanda papa ya Haïtien. Yango wana nazo ebisa bino kwa ndeko moboye yuma mobo soki taliba so pe nani azo ebisa nga bino be mission na bino nini boy kaka matolo yo moni na ngala ndako na yeko to matolo. C'est la preuve que batu oyo boy bazo linga Congo te za bango. Ici c'est question la nation de mutu za menacé. Nous devons nous lever au sacrifice ya vie na biso même. De la mboka. Toza na besoin ya participation à mutu tout à contribuer pour na marche o toza ko sala parce que toza na batute o ba ko soutenir biso. Ba leader wana bazo li mbongo ya opposition bazo ka mbongo na opposition gouvernement congolais pesa ba mbongo pour na ni bazo ba lo be makamba ba ko organiser ta manifestation. Et là comment côté yango nazo senga na bino ba de konangai le 17 tozo organiser manifestation. Marche wana za marche moko kafu kana ngese makina ngoma mabanga parti déjà il y a 6h du matin circulation aux aladier ville aux la paralyser
mais pendant qu'on réussit le kowana et so senga biso énergie bo soutenir biso bana wana moi koka moi nini parce que ça bagarre auto zo buna so que na Kinshasa to réussi ko bousculer makamu déjà biso nde to ko sauver mboka parce que bande ko na biso zo bunda na est na Goma na ba province oui mais boye ba yango ke ba institution ya mboka ezane na Kinshasa mais belé ba diaspora ba so komela kaka ndeko to ko soutenir to ko sala mais arrivé le jour J et belé ba so réaliser te bon imaginez avec $20 to ko sala activité avec $20 ya ngone to ko bimisa ba jeune na balabala mais so que boza 40 personnes boté $40 $50 $10 $20 ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Ba maman na ngai botelema biso bana na bino o to ko fina nte tozali tant que nanu ba réussir biso te et puis ba ko réussir ka biso te toza na mission a ko sauver mboka na biso boye ba yango bo pesa biso confiance parce que Félix Tshisekedi ndenge azawana ba master na ye ba topin ba nani ba ibalaki ba zo ebisa e osombi avion kende ko tambo no ba mona ko sombi avion asika parce que lelo boye mission ya EAC ezali Félix il faut négocier dans M23. Quand on parle du M23, on va directement les Rwandais. Bon, tu as le niveau, hein. Bah, toi, on a besoin de négocier dans les Rwandais, bah, ça mixage, je suis à côté de au moment où on a besoin de révolution populaire. Et puis, révolution populaire, oh boy, bah, tout cas, soulèvement, mais soulèvement à Monoko. Attends, marche, il n'y a pas ma moto organisée, bah, il y a aussi la télévision. On va libérer ces pays dans la télévision. Papa, on va le qui est moi. Ah oui, passe dans les que non, la jeunesse est au boalelo, bino ba jeune congolais, bozo l'exatan na bino ebelé na réseaux sociaux, na ba téléphone, na ba TikTok, na ba WhatsApp, au lieu ba bunda po na mboka na bino. Ngana vana ka tout moment na réseaux sociaux te. À tout moment na zalaka na ba base na sensibiliser ba master to bunda mboka na biso. Ezo kende mabe, ba teki mboka. Tala batu oyo, ba lingi mboka na balingi bo mengo ko ngome balingi ba ko ngomanité. C'est ça eloko ngana sala ka ngwana. Mais ici quand nous demandons, bo soutenir biso. Et que ceux qui m'ont dit que ma manifestation tous ça la motte parce que biso tous ça na bambongo te tous ça ba moite lokola batuana yango place peut-être bazo reci biso yango wana nous avons besoin de tout ça ba manifestation ba monde à tout et c'est une organisation maintenant chez nous nous n'avons pas de moyens ba moyens financiers tous ça na motte batu OK non Bruno ngala tindelo peut-être bon atindelo tinatindeli bino na ba otiana ba lumumba pour la marche bozo ça moi autant na yango wana on n'a pas atindi c'est comme ça que nous pouvons faire c'est ça. Parce que tant que bolobi, ne mande ko bazo na Goma wana, basa organiser. Mabanga na tant bazo kene kozwa, eza nzoto za mo libende te. Parce que muto akolemba nzala, akoluka so maman aji, moi lipa mo énergie, pour aza na bokasi wana. C'est comme ça. Mais bino ka bosa na boy, bokende boy, nini boy, ba leader na bino nyoso bobaki ka bosa soulèvement populaire wapi ba. 2023 yango to koti. Bango tout. Ba propagande, élection. Bino bo conseil déjà peuple congolais trop. To dénoncer bino, to banga bino te to yebisa bino vérité. Parce que ceux qui me besoin qu'il y ait une élection, ça bomba, ça Bukavu, ça Masisi, ça Bunagana, et à ce moment-là, ceux qui sont en 2023, boire qu'on soit sous vérité des urnes, baïbi victoire na bino, ou bien la victoire peuple congolais. Chers jeunes, nous devons nous réveiller, pour soutenir biso. Bino vous avez moyen. Bon c'est la tête en bas ko somba batuba ni ne ko so. Ne comme on a bajana wana basa constat to biso to ça constat au style le obo ce sont continuer position na biso radicale et ko appliquer soulèvement populaire pourquoi vous soutenir biso te congolais to tika loba to agir Félix c'est les traîtres ceux qui veulent besoin croire que non ko bonga Congo ko uta na ba pays Afrique de l'Est wana to mikosi ndeka esa na Goma il faut se ma Kinshasa na Matadi ba ville nyonso ya Congo il faut activité na salema. Mais pour la co il faut d'abord exemple na capitale bisika c'est jamais institution zali yango wana ngai nazo sala musala ngai le 17 to kana ba mama aussi to kubima na balabala pour na kosenga départ ya EAC et puis Emmanuel Macron soka tete tia kwa na Congo yemoko ayebi oyewe ekozonga ou bien oye kokomela alors numéro nanga ezali wana batu nyonso bozana besoin ya kobenga biso. Batu nyonso boza pe na besoin ko sunga biso na $20, $10, $5 pour la participation et activité à les 17. Bobenga biso na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702. Yo o message na kofinga continuer kofinga. Mais biso toujours continuer ko sensibiliser pour que les 17
mambu masobele libe balibenga boulevard ekozala barricadé, pas de transport ndenge ezosalema na Goma ndenge pe kosalema abwe le 17 février. Alors yo mutu olingi Congo, yo mutu ozana besoin ko participer na marche wana d'une manière financièrement parce que yango c'est important pour vous permettre biso pour l'organisation numéro ezali wana bobenga biso. Merci na bino nyonso o bolanda ki émission du début jusqu'à la fin, bo partager ba j'aime na bino eza une manière ya ko soutenir biso. Merci na Kabu Yazaki sima na caméra, merci na Mama Osia, merci na bino ba diaspora nyonso oyo boye. Je crois que nous avons beaucoup quelque chose avant le 17 février pour permettre biso déjà que banini o to kosala. Ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo.